m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local. Maboko Yanzambe, Kakandenga, Mikolo Nyoso. L'émission, nous voulons savoir l'émission jamais errata Nabanda Konabino. Aïe, pour nani jamais errata Nabanda Konabino, pour Nabino Botindengai, Nalobela Makambo Yabakache. Aïe, cette fois-ci, Tokolo Baraka, Tokolo Baraka. Naemba hymne national bakacher, hymne national bakacher, ezande nini? Pa la 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 la. Pa la 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 la. Ah ngai hymne national mikolo nyonso tozaka na hymne national tona se drapeau pambate moko ya ba moko te mais icône parce que moko c'est bazaki zaki belé mais yende moto ya mbu donc yenda bandaka te mais yende idéologie moto apesa ba idéologie mpona idéologie ya ndenge bomonaki no moto kati ezalaki nango na ndenge nango mais ye apesa yango position akufaki nani champion Edingwe na yango tobaki bimisa mikolo komona yango tolobela bakati atala nous voulons savoir mais tolobela ya edi tolobela masolo ya edi mpe ba eza ndenge bomoniki na ntango etambo esi bakati ebele mais na ye epai ya moto alobaka trop apesa ba exemple ke abetali te Edingwe mpe alobaki no vie aza vie na ye malgré abeta ye mais avie na ye lelo vie ada ye donc toye ntango tokoti wapi sika champion magele tuta makolo la seconde mita tomboli Edingwe seke Edingwe ntina nzoto lelo vie de akufi bote champion champion local nayebisa yo naza désolé naza vraiment désolé nazolela vie nazotala carrière na nga lelo so babuna nga magelo eza so na souvenir no ya Edingwe moto na ouais bato ebele bazoloba ngo en tout cas totambusi biko balade tomoto okima badile bazoloba babi moto asala bato ebele Edingwe asali trop Edingwe asali trop mpo na ngai magelo mpo na nga vraiment magelo donc banda na okasango Edingwe donc namona lokola catch congolais ekufi puisque vie wana na agi aza nango lelo soki alobi abunda neti na komi na biso na ntango aza kwa ntango bukani c'est ça yango mwana nda abunda lisu te mpa noma abundela wapi te mpo Edingwe abunda komini ndesi oyo Edingwe azobunda meme ata bamusicien baye kobeta nayebi te soki bakozwa bato c'est ça donc tokutoka te motu monene oyo asimbaki catch congolais champion d'Isaïre de champion du Congo mais champion d'Isaïre champion d'Isaïre ye champion bandi ntango balumumba bazali bamobutu baprésident wana seke wana Edingwe azali champion ozolonda donc ngai ntina okaki likambo wana bon epesi nga mpasi epe nga vraimen mpasi donc naotala nga magelo atali bakomba oyo nabunda na vie wana nazongi sikoyo vraimen na baimage namoni vraimen mobimba ya vie wana donc même kolia so nayebi so ata ba 3 jours nalolia te en tout cas ezosala mpasi champion magelo malgré ezosala mpasi tozoyeba te lokola bino na club na bino bozoprépare liwa ya Edingwe ndenge nini bon so tolobi na club déjà ezopesa déjà mpasi oyo tokoprépare bato nyonso bakomona te Edingwe vraimen azalaki na bato c'est ça Edingwe azalaki na bato Edingwe mpe asalaki bato puisque partout kotambola na Congo na RDC motu tu abunda na Edingwe ayebana oui de ye ne fils ke bosimbana kaka ata koganye mais soko simbani na ye kasi Edingwe azalaki bongo ti na mboka oyo ozali soko obundi na Edingwe ata meli yo mitiopo ata bomi yo kombo na yo etikali donc susi bato baolela Edingwe mingi no yango azalaki na susi te ke nona bimisa oyo na bomba oyo te yanda bimisa tout le monde soki esengi na obunda na ye abunda mwana moke leki mokolo andaki te Edingwe abanda okipe te nayebisa yo Edingwe soki oza faux catcher ntango obundi na Edingwe okomi grand catcher mingi omoni lelo bayebani na mamba kati eza mpona ve wana to ba Edingwe azali soki abeti oyo ye moko abengi émission bakisi na ye te loba donc Edingwe aza lokola motu moko ayebi kopesa motu lokola kofula motu nde tobaka oyebana donc soki vraiment esprit na yo na ye elingi yo yebaka Congo batio miso tikoboka te lokola motu ya bongo est-ce na Kinshasa oyo catcher yebisanga catcher nini okobunda na ye lelo po Kinshasa momeyeba apart Edingwe otosolola ti Edingwe bazazi bongo Edingwe yango baza lokola champion d'Isaïre yete Edingwe na bino ya route mokali Edingwe ya route mokali wana baza lokola bato babandaki kolanda style ya edi olandi mpona catcher lelo catcher fo ya na style na yo
neti nga magelor naza style na ngai nga mpe na obimisa magelor na nga te okoka te Si. donc ntango magelor kana obimisa batemisi nga na ye bazala ndenge edingo mosusu mpe azalaka na braser edingo mo bazoto mikebe bon baedingo baza ebele original edingo azalaki ye moko olandi apart ye moko atikaka kopresente biso edingo mosusu te parceke eloko ezalaka nécessaire ntango azalaki na bomoi ayebisa bato ngai so naza te botalaka ye mais nayokaka na émission na nga moko abaki no bakisi mpo likambo bakisi toyanga nsima bo wana bombanga na bato bango nsima okena likambo ya edingwe donc edingwe mosusu aza te edingwe lelo tomanke ye champion magelo souvenir nini ya grave oyo edingwe lelo soki tobeta liso edingwe obadezali apart kobunda obundani na maluku osala besport ebele na maluku edingwe atia mosapi na émission alobi magelo nalukaka ye na émission na nga de atikala na elembo ti azokende asa mabele atikala kolaka ngaki alukaka magelo ti lelo parce que magelo eloko asala ye etikala elembo yo mpe sikoyo lokola vedi obundana ya pesa bamopepe ya danger lelo magelo toyoka magelo par rapport edingwe mais eloko nini emarkanga esika ya champion edingwe edingwe babiloko ebele emarkanga nanu lelo so nayebani mpo na edingwe lelo soki bana nga bazotanga bazovivre mpo nasimbana olandi lelo so nazosala batrava minene nazopesa bato banguya bakisi nazobikisa bato mpo nasimbana ne edingwe donc to baseke ntango osimbana ne okende mpe kolela vie apesaka mwa biloko te vie mpo na kopesa comme lokola puissance vie aza na eloko wana apesaka soki asepeli na yo donc to magelo mpe azwaka mwa part na ye te nazwaka mwa part mpo edingwe azalaki lokola ikoni ezaka mpona komba te ikoni ntina ndenge ya butu donc même bachef coutumier ebele na Kinshasa banani bamasolo bazolela ntoka bachef coutumier baolela bato ebele baa na pasi mpo edingwe asimba bato ebele bakomanda bamasuwa bato ebele donc edingwe aza ikoni na ndenge ya komba na ndenge ya mystique donc champion magelo wana dossier moko oyo tokobeta lisolo nango eza lisolo ya liste bato ebele balekaki esika edingwe omoni edingwe bato bazoba ngai edingwe atikeli ngai bakisi ngai ndengane na kozwa ngai mais la reine shakira afungola biso eloko moko obi ye akozwa bakisi te mpo papa deja alobaki napesa biloko na nga ndambo esika shakira wana ekoti mais abisaki eloko moko obi eloko ye atikali nango kaka ya vie eza liste este yo oza na liste wana te parce que liste nafungola yango bien mpona balandi biso bayeba malamu liste ya bato oyo après liwa ya edi ta mosusu bakolanda ye ta mosusu babela maboma parce que il y a des pasteurs oyo baforce tomonaka bango nango euti esika ya vieedi il y a des musiciens baforce bamona yango euti esika ya vieedi il y a des journalistes bacollègue nanga baanimateur baforce bango euti esika ya vieedi mpe avakufa abaki akotika liste mpona makambo na ye moto ayebi ke moto ana aza na liste na ngai aki omilukela da moto ana libela mpona makambo mpona ngai ata de champion magelo banda manjili timalu ndenge ezalaka kaka tuta makolo ya seconde edingwe aza moto oyo asali bato tant oloba moto asali bato seka asali bato na ndenge ebele olandi oyo ayebi azalaki na eloko edingwe ebandaki kotravaille na nzoto na ye akutana mama mise edingwe mama misefongola ya edingwe ya lelo ya mystique eza na bato baoloba atikelaki nga asalaki bazo mose boye moto ayebi fongola wana nayebi so vérité mama mise edingwe wana oza na mwa raison parce que soki tolandi malamu okomona lelo bato oyo lokola baolobo bafibo bakima edingwe kala balongwa pa edingwe kala olobi bamaboko to mwana balongwa dia pa edingwe olandi ozwi babiju kizamvu ete bakima edingwe kala ozwi baoyo baoloba bavipere oyo akima edingwe deja kala asalisa club na ye mo bazali suna vie te olandi ntango bazoloba o biso nde tozalaki bana edingwe ntango bozalaki club moko na edingwe onga mpe nauta na tuva change biso tuda tolongwa vie ntango omoni vie aza na club eza na succès na congo ntango olingi oyebanaka ifo ozala na tuva change otambola bana équipe nationale ye moko edingwe moto na ngenge boke na ye ndeti nga na bunda na stade ya mbongi mpona grâce ya edingwe olandi nabundi na stade ya matadi ntango balefu bazali mpona na chance edingwe wana ntango toza wana tozozala
vers otala yo so bunda komba moi makasi bon na moni numéro na o eko compliqué mo zo mo eloko o toza union o be eloko le beza raison parce que la reine Shakira wabi tango autiska mettre kasa abimisie kwa liter akomi kacher ayeska ya mbisa ma ya pc kisi edingo ndata wabi kisi wana na biente yaka ozo bunda bien mais zwa o ya pc bongo tango Shakira azali na bakisa mbisa ma banda ko bunda bongo Shakira baza lokola ba enfant chéri ya edingo batu balie na edingo ngana zwa kisi edingo te ngana za mwana kimbangu chingini mufa mutabale mutu akufa alamuka donc ngana na banzela mususu mbe na fandaki na vie nazomona vie azosala ba musique même nga vie akata kotumbanga pelisa moto bena pela na pela te bien na force ya chingiri te chiri aza ensemble belemba biso tozo travailler spin na ye po chiri azaki mordant yeto ba Shakira ba liena ba jepe ba koza ba morda parce que malgré bien kei mais makambo etikala te Shakira azwa makambo pa edingo Shakira soki lelo aza na kisi kongo ngomba bazondima ese edingo il faut bondimaka oyine magelo azo ba vérité bondimaka bino bozaka onga zaka kisi edingo te toyebi vérité bino boza bato bofanda na edingo bolia na edingo bosimba mwa banzunga edingo bino bosangana ata bokima na bino pota bino boloba boza bana edingo ntango tozali na tuva chanze de toloba ndenge ba Shakira baza na bango balia na ba vedi bakanda wana oyo ozaki nango obeta vedi Shakira nalinga ye te kasi mpona bakanda wana ti lokola nga na singa edingo bango bamona mabe bakota keto mpona nini ya kosinye mpe na biso yango monaka naesaka bango nga banda manji ti malungu namonaka katia te beta longa libanda basobe mokati ntiango yo oyebi nga naloba mambo alokuta awa nde kote mabele ya bakoko bozwa bakisi edingo na bato bazwa biloko edingo luka mama misi edingo efandisa ye so matanga edingo esili fandisa mama misi edingo akolakisa baporte oyo edingo alakisa ye mpo na miniti oyo moto atikali na secret edingo azata pa mama misi edingo wana boyoki vérité liste mama misi azali naza mpe na numero na ye soki osenginga numero nde na kopesa o obengi okutani na ye wana apres matanga na matanga boye te mais tozosenga bato oyo mpe bato basoutien bakoluka basoutenir mpona elembe ya vie eza tellement monene mingi soki boza mpe na besoin kosoutenir bobengi tokopesa bino banumero oyo osenga bokutana na bato wana mpona basoutien na bino en tout cas champion local aza wana mpona kosangisa bino na bafamille mpe kosangisa bino na bato oyo baza mpona organisation ya matanga wana champion Magelo en tout cas ofungi biso eloko moko très important ya liste olobi eloko oyo intéressé nga mpo motu nyonso azowelela ngai na champion Magelo alobi ye te ni bato wana mama miss parce que tomonaki mpe vraiment soki otali vieille azali kaka bobenga mama obalika bobenga mama ata olobi likambo kaka bobenga mama aza wapi donc j'ai compris que oyebi mama vieille bien te nayebi ve vie secret na ye eza pa mwasi ngai akenda na ve stade ya mbongi namoni makambo nyonso ti babimi yango mwasi na ye moto asimba yango donc edingo kopotane na ring yokasa matina biloko me mare wana de base mare wana ozolanda likambo oyo lelo naoyebisa so ovi Shakira na émission mosu akobetela yango base ezaka mare wana za te leo bagangaka o ngai afan chéri ngai eleve edingo yo ngai boye biso sikoyo tofanda na edingo na banona 5 base wana kutu bango babimi na olandi tovai na edingo banona 5 base wana bango baza te wana nga na tuva chande nazovoyage na bave na nga bakimbokoto pa kimbokoto donc bave nde bamemanga na tuva chande pa edingo wana dete kimbokoto wana pa dete kimbokoto ozovoyage bakomba oyo bakenda kotumba lisapo nga nazalaka na cameraman na filma na mona bi oyo mpe kuna na bome nakombana nazala na boma nayebisi yo biso tofanda na edingo me nayebisi yo vérité nga nasimba ata pigeon pamba edingo nga nazwa te en tout cas wana spécial edingwe ye alobi ke ye azwa pigeon te mais vérité eza mama miss nde makambo donc champion Magelo bandama ya njili ti maluku to bana mukesi oloba yango bien bandama ya njili namonaka kacher te amonaka kacher te na rotuna makambo ya komala na lipasa te parce que twana spécial edingo te twana makambo edingo mamba lipasa tiango na se wana terrain netre so balobi ana tiango akoka te omoni baprofite yango na terrain netre wa makambo apa pamba biso na minute tona de Kinshasa tokoncentre nde de Kinshasa bozali bosundeli bango totiki makambo wana mpo tomona so tobi tolanda yango wana mamike donc jour akomona championnat ebandi okocomprendre makambo na osala mpo talaki kombana jour mosusu tiango na tv omona po asukaki jour yango makambo nde kokobeta te toza na makambo ya matanga ya grand kacher
champion icône de la catch. Olandi ata bato baganga ko ngai yo le moka ami pesa vie pharaon. Ah, Regain. Bon, nalobi na sengi nzambe abakacher côté edingwa ke abatela epo edingwa vraiment azalaki bien na ba venyo somona na ba club nyonso ya Congo. Club yokola oyo ekoleka edingwa ezaki. Tant ye moko vraiment azalaki en forme. So ke na Mbujimai. So ke na Mbujimai edingwa sala bato. Ok na Lubumbashi edingwa sala bato. Ok na bakisangani partout ba matadi wana tout. Ozomona o lelo ba Jacqueline c'est dingwe. Maman Jacqueline, Madame Jacqueline. Madame Jacqueline, aza mutu aza na baki sebele mais tango abundaki na edingo bato. Madame Jacqueline pe kazinga pe na yebaki. Ozolanda. Lelo edingo aza lelo. Obi de pas bundaka na edingo na yebaka ye. Ti pe ndenga bunda kuna na yebaka ngai. Te pas kufa. Madame Jacqueline akufa. Ah, que son homme repose en paix. Jacqueline akufa. Kachoko autaka ngola bunda na edingo e pasa ensemble belembe na yebi déjà edingo kotaza kuna ata lelaki na sama bele nzambe abakachera tikete puisque yaki fanda ndena sata place moko ozolanda edingwe sata diabu akikutana ndena bango bato siko baolinga bazwa biloko edingwe ba forcer ko invoquer edingwe po baza na puissance soki déjà edingwe bosana bino ato benge 1000 fana beto kaka ozolanda so edingwe da longolo na temple na e ato benge 1000 fanga magelo na tout bino boka ngonga mwana edingwe kaita manjili na okobeta maloba moyibe okosambwa yo vipere ozoganga ngai yo okenda osala club na ndenge na yo soko ondimaki wana ndeko na yo soki papa leki soki nani okomi tembe na tout va changer lelo osongisu na nzungu vipere tika bavati obetama yo la reine Shakira basali ba club de bango nini soki la reine Shakira azosia mongai na edingwe boye yo kimedingwe tongo oki osa force d'action royale osali combien de club okena bato okoya bato misusu wana tokotanga bakoko bosali club okeisu na liboka mo bosali club lelo ve aza na ye tokomosiamala yo Shakira kanga mbanga na ozobazoba émission nangaki oloba nde kaka boye mayele te yo kimedingwe kala bavipe oyo babiju kizangweta bazoba bato kobeto tomboli na matoro bambie na mire azoloba kombe dingwe yo kimedingwe kala botika molimo fe fanda na kimia botika avanda kimia bozotungisa ntango ozali na poso ozala na edingwe fala olalaka na olamuka na ye epuis zabenga bango combien de fois bakatiaka matete bala baventire zabenga bango combien de fois c'est ça ata botika ye na nzungu wana boowela bokobeta makaka mpona miniti oyo boowela nzungu biso tokangi maboko tootala bino boowela nzungu ya boyebaka ato weli nzungu wana po endimela yo likambo eza wana yango wana bongo soko ozango endimeli yo obebisa reputation edingwe pamba oyakutana banda manji ti maluku ayaya obebia oui je m'appelle maboko ya nzambe tokomokena koshite towana spécial edingwe champion magelo oyo bananu sikoyo nakokaki babengi bino lelo samedi na nini kuna na stade esika ya président ya fédération Mbedingwe alobi ke boki osola est-ce que vous espérez que corps ekoyaki te corps edingwe foya corps edingwe ya napesi nano ministre sport ministre sport nani Didier Bidimbu Bilembo en tout cas Didier Bidimbu bambote na yo gouverneur napesi yo bambote na yo na oyo sali na oyo alingaki asala mpona na oyo alingaki osala mpona edingwe eza mokano na yo te eza mokano ya nzambe na honneur na yo lelo bakatiere bazokutana na 20 mai na stade Kamanyola na bokasite na yo biso tu tokozala wana toyoka oyo ye akoloba mpona makambo ya edingwe puisque ye vraiment ayaki nde asunga vie ayaki mpe atombola lokumu ya vie moto andimi basala na bajubile batiela bambongo ya jeu déjà donc et puis soki otali bapréparation ezalaki na kitoko makambo nyonso kitoko aboyaki ndeke eve aya na jubile na maladi alingi azala makasi alo maladi wana elongwa nanu afanda son excellence Didier Bidimbu losako ya tro bamerci malgré tozolela mais kotika biso bakatiere te nalobi biso ngai mpe nasala émission bakatiere donc toza ondire famille na bakatiere mpo ngai sa bakatiere émission eza te donc kotika bakatiere te ndenge vi akufi baoyo mpe batikali misu baza baancien bazokolaka totalaka bapere wana
ndenge bazokola epuis baoyo deja batiki bakoma vétéran kolandela bato aboye na kati so tozala baministre ya sport aboye kati okeli liboso soki bazalaki depuis kala soki batiaka oyo depuis kala torata bamwimba Texas torate bapolisi belge olandi tala moto aye kotombola alingi edingo azala en forme naleli vi azwi chance moko ya na temps moko boye fale pesamela ye eyo tombeki ya deja ekendeki ebele banégligeki soki baministre oyo bazalaki liboso wana que son homme repose à paix champion Edingo Ekonde la kache message ya suka toshite l'émission message na ngai batutu tozala na ebemba Edingo tolela vie na biso puisque asali trop mpo na biso bobosana teke bato bazolala na nunga na lupangu na ye te ye ataka na vitamine na mikolo akendaki na kisenso kote akoma kofanda na kisenso wana mais bato bazolala epa na bango na anunga en tout cas omoni ke soki okomi kaka na juste avant koma toloba oleki Chilombo akoyela ndezaka pompe essence okoti yango mwanda bubwe anunga eza wana wenza ya mabende na face ya wenza mabende wana biso tu tozala wana tokabola mwa mawa kwa tokabola vraiment mawa en tout cas tozala wana heure nyonso po mutu nyonso aza libanga te mutu nyonso nzambe asali abotami fa kufa donc lelo sango Edingwe biso tozosala biso pasi na bato nyonso nozomona ezosala pasi na bamama na bana na bafamille surtout famille katière famille sportive soki oza champion lokale ozalaka na bacontact ebele ndenge champion lokale azalaka nango na whatsapp na ye otali na bapaster batie bastati na bao kaka adie champion Edingwe asala babolamu nayebisa yo asala babolamu nayebi te soki paster atie champion Edingwe adie bokanisi teke azalaka aswaka kaka kisi te ntango mosusu ye pa yebi Edingwe baseri wana azalaka nanu abandaki kosepela mpe na Edingwe botombola mapu te bazalaki bagénération ti bakoli azalaki fanatique ya Edingwe ntango ayoka akufi mpo ayoka mawa je te dis mokinde ozwa programme olekisana te wana paster na ngai aisaki il faut kende oleka na ozwa olekisa wana tv parce que c'est icône de la catch faut kopesa lokumu na bato oyo basalaka mpe makambo bien azokomprendre ke malgré bakisi na ye aza motu oyo azalaki mpe na donc azalaki mpe na bato merci paster bambote na yo mpona baencouragement na yo vraiment tozosepela makasi botika biso te toza bato kaka lokola bino olandi Edingwe aza na bato asungaki bato asalisa motu mosusu mpe kanamaki abika akufa me na grâce Edingwe mpe abika donc aza mpe na babolamu oyo asala donc tokende biso nyonso tokabola mawa toyamba ye tosepela na motu nyonso akende vraiment na esengo mpe kota aza kuna nzambe mpe ya bakachere abatela ye bobosana teke ntango na ye na lupangu awa na lupangu ya champion Magelon nakutaki ye motu bayibaki ye biloko ye aosalele bakisi biloko wana emonani atraite motu wana te makambo babikisa bato biso tobanda kobikisandenge oza wana bino mpe botraitaka ntango motu ayenga akufa na tension na minute oyo tension eseni te tobikisa bato ebele yo moko yeti omoni makambo esalami motu bayibi biloko alingaki kokufa kanga asingami dembika me bayebisi biloko wana ezali omoni mpe batindi basoda bakezwa biloko ezongi donc tobikisaka mpe bato bon moto abongo nasali ebolamu leso nakufa koza na susi na ngai aza na susi na ndenge mona Edingwe sikoyo ozwaka yo Edingwe nde bafuli yo so Edingwe abikisa combien de personnes bakaya babongo Edingwe lelo so baobenganga Magelor nga bando babenganga Petit Gelor so oyoki baobenganga Magelor moto abenganga kombo wana Edingwe mpo mokili mobimba lelo ma wana eza Edingwe moto atiango Gelor na ngai Gelor na ngai Edingwe moto atianga ezalaki Petit Gelor yabi te petit te Magelor eza lokola eloko na ngai propre non eloko nazo raisonner na kombo wana donc lettre wana moto abakisa wana Edingwe moto na ngenge champion d'Isaïe bon vie molimo na vraiment epema na kimia champion local souci même Pamela Chiyoyo moi ça pembe mwana maluku ozolela moto apesaka mwinda na maluku ndese moto ekoti boye couleur na yeka epesi mère ntango ayokaki champion Edingwe akufi epesaki ye pasi même kolamba biloko apambo azolamba mama Pamela Chiyoyo mama na Kerta mama na Jessie mama na Gaëla mama na Kevin donc bango tu famille katière mobimba baza na mawa victoire ya mwana révélation atongo aleli champion Magelon ndenge moko vie na ngai Eric Tola mwana Belgique atongo Veriki
vanda isa champion local na kobengisa champion dingo ya poto yo traitement ma ego salona aussi so sala ngote champion dingo akei en tout cas vérité ya komelinga si mabi champion local na zolela na ko kolia tenenge pera kufi vérité tola en tout cas tolela elongo vérité tola na yebi te kosola masolana ba banderole fe mata et ça la bien venanga Prosper bakine mwana de la satongo tolela edingwe elongo na bino moi ba polo ba banderole et ko sala bien makasi en tout cas vraiment fait bakine mwana Dallas mwana poto mutasala sala Chanel bakine tolela vérité tola Chanel bakine tolela vraiment viebi Chanel bakine elongo na swanzela mino munene danger yo ko bien Chanel bakine na banani na biboye président Abdon Etina Mutabatu président Abdon champion dingwa kei moi ba polo ba banderole président Abdon et vous savez bien makasi to bengani to kuta na pona ba polo na ba banderole pe esala bien makasi nete moi quelques mbote pe to chite pas atata na mama ba mbote ça bien mote na nga na biela mobimba ba na biela kuku nyungu kuku nyungu pe ba mote na yo dans biso to lela ka nde champion local na mutu no abaki obwaka ye nani mutu no na abaki obwaka ye wa poto mutu no azaki abaki obwaka ngai mete golba check wana gashi doka golba check pe ba mote na yo donc tozolela kaka bato ba soutenir catch congolais toza na posa ba soutenir na bino ba polo moi fanfare moi camion moi kokanisa batu il faut comprendre ba kombe obunda mebele kacheke na kacheka ozana besoin moi fanfare na ep et ça la bien en tout cas donc ekozala bongo bobenga benga ba kacheka na bino bosala moi ba geste donc movie na ngai arbitre national il nani Edi Engende yo lila babwaka to bwaki yo lisusu pe yo nde arbitre o akataka makambo edingwa kufa movie olobi nini kolela kaka edingwe yo wana kei tokolata bapolo te yango nde problème so tolati bapolo te nga na onyonga oyina koko babenga lisu te mpo na nyonga kaka konyonga te na oloba te oyo benga champion local na kemis konyonga te na éviter nakomi na suka oui je m'appelle maboko ya nzambe nabwaki vraiment so nabwaki 5 fois champion te mikolo 5 fois te champion de Kinshasa gouverneur ya Congo mobimba gouverneur donc tant botala déjà ceinture ya di Congo so bolonga na di Congo au moins mbamo elonga mazo anga tokolia mapa tokolia na bekatef kachera tongo mais lelo batu bakenda bazwa de Kinshasa ba comprendre bamoko oh mais quand kachera sala na tangwa wa kozula bino eloko wana na pete bebetika ndende to abete na 2 secondes ba lobo bozwi lopangu sa mikanda oh est-ce bateka lo basomba lopangu sa basa mikanda impossible muta kota na lopangu aza mikanda est-ce so yo tekeli ngalu est-ce yo soko tekeli ngalu pangu na yo est-ce que na nosala mikanda o eza pa na yo faut pas salisa mikanda na nga na commune ata yo za mikanda to sali de charge ngana na lopangu pona kiosa mikanda na commune te na lobi boye soki lelo na sombi lupangu pa no natambula na mikanda fona la na relaxo ka lupangu ezaka yanga oki mazo gouverneur et champion de Kinshasa oyebi ke bon ngo intéressant na basombaka lupangu apesinga lupangu na kena commune sese mikande pa na hote non c'est mikanga natambula na place na yo na kombo na yo forcer yaka forcer ozwa ceinture na yo mais soko zwi yango te pa na biso ekobeta 100 ans ata 100 ans pa mazo mutu wana 5 chambre ya bakisi ya batutu ya makasi bakufa na changu omoni lelo de Kinshasa ezawa donc biso toza lokwa batu toza ya kovimba champion mazo 5 fois champion 6 fois champion 7 fois champion 100 fois champion puisque aza na titre oyo eza likolo ya batitre nyonso yo loba olakisa mwa ceinture mwa mokie titre mo ya mokie ya commune sikoyo aza na titre ya titre commune boto lobani te yango na titre oyo eza nango ebima ya commune mo président champion mazo napesi bambote to napesi tous les catcheurs nyonso oyo bana na ntango mpo songa alingaka batechnicien napesi batechnicien nyonso mbote ope batechnicien nyonso mbote en tout cas bambote atona batechnicien tout et puis ngai napesi bafétichere mpo ngai nasaka 100% kati congolais bokoko ya mboka na biso na sangisa soki kati congolais ezalaka na bokoko nosala bokoko soki ezalaka na technique nosala mpe technique donc soki omoi nasangisaka technique na fétiche mpona kati congolais basangisaka 2 style mba moko technique na fétiche
Oh champion ko linga bakisi. Na linga te pone. Ça na bato balingi technique baza. Bobunda mino technique ekomi suka bango moko population. Singa na nga technicien. Mais le roi population da so na koti déjà. Et si là, magelo fait si là. Bobunda na yete to bunda ka pona population. Donc population ba sengi. Ayo lo boya lingaka kis. Litola ne ba fanatique ba futa mongo ba ko. Magelo ko be ko simba ete. Ko salelo ko te na sala ni. O sala kindoki. Fona sala kindoki. En tout cas, bino mabulaki boza ba descendant ya champion Edingwe. Na komi na suka émission na ndenge na boaki mama mingi mon pasteur Brown Bomalika berger Etienne Bokokolo mama Lili Bouele Mokonzi aïe Victoria révélation Victoria moi na ngatongo donc etna petit malé de oko ma grand caméraman ikolo comme caméraman na moi si donc Victoria kotoza ngoyo Benjamin Mosiboni wel joyo zik ingénieur Didier Mosiboni Miranda Joseph Kasi Bidiane Omoyi oui Diane Omoyi moi na 12 ans na bangenge ya mikolo kasi Jonas Maza na bibo famille eyamba mobimba yaya nanga Mimi Shungwe Mutambongo babombaka ye na simanda kute Claudine Omoyi Mutambongo babombaka ye jamais na lobi que en tout cas vraiment famille Onyango bomba pe famille eyamba mobimba kute bozali na lobi que soki na bosani ko bwaka mon berger Etienne Bokokolo mabe makasi na bibo mode je titeloki mokozanga ya tongo mode te papi fala ya yo ya ngoyo kasi nalobi Belamini Kamba motema ya ciao.